Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Très mauvaise nouvelle pour l'actrice Boui Boui. Alors, pour n'avoir obayebi actrice Boui Boui te. Actrice Boui Boui yeyo. Pour n'avoir obayebi te yeyo. Aza actrice moko ya kala. Aza parmi ba actrice oyo bakotisa ba comédie ya babizengi moko intelligent. Quand je dis babizengi moko intelligent, c'est-à-dire que comédie na ye aosala ngo aza kizengi bazopesa bato mwa baleson kaka ndenge aza kizengi wana. Aza parmi bacomédien oyo basepelisa mpenza kokola na nga na ya bato ebele basekisa. Boui Boui atravaille na baacteur ebele na bacomédien ebele. Nayeba kutu ntango Kevin Sydney abandaki chaîne na ye sika. Bon, place abanda osala liboso biso nyonso tozokanisa ezalaki chaîne ya Kevin. Azalaki vraiment wana. Actrice Boui Boui aza actrice oyo ntango Aïda Kapilas abanda comédie sika bato bazala koloba ke Aïda olanda ya Boui, olanda ya Boui. Et elingaki esala mwa batension entre Aïda na Boui Boui. Mais ya Boui ata mokolo arifulaki yango. Mais esali mwa batan ebele tomonaka esu Boui Boui te. Na ba film te, na ba émission te. D'ailleurs azalaki penza pe bata ba émission te. Azalaki nde mutu mo preso batie na film. Ata Aïda ya mais so batie Boui Boui na film mais c'était en tout cas c'est du lourd. C'est du lourd. Aza lokwa ba mama loso, ba mama makamba ebaka ta donc soki aza na film expérience eloba non liboso mon expérience, une expérience na msala wa comédie que et ça coule en fait ezo ya. Na ye ba rappé eleki inane na Angola. Mobali moko abimaka lobi abota na Boui Boui et que Boui Boui asundolela ye mwana. Mwana ngo azalaki à l'époque, je crois que année passée, ça qui vraiment buzz boy. Mwana ngo azalaki na 3 ans. Mobali ngo alakela Boui Boui mabe, akomona bolamu te, akosala boye te, ndeni akoki ko abandonner nga na mwana ke azongi Kinshasa ya Boui alekaka pa démentir abi, ya tika mwana na Angola te. Mais mobali ngo alekaka na mwana 3 ans alobi ke nga mama na nga Boui Boui. Vérité kaye mo mutu ayebi nga naza wana te po naloba makambo oyo mais je pense que boyebi po esalaka pe sujet pe ya bémission pe ebele na réseaux sociaux ake ya Boui eleka na ngo pe. Mais depuis année passée ngo pe ti je crois c'est année passée ce qui année passée te 2022 de likamba mwana ebimaka. Et tout le monde a silence na ba film te na nini te tozalaka bo fandi boye bonaka pour mutu boye aza esuste akufi sans rumeur c'est logo nga kunde ba ke rumeur elo te mais mo pe ko za lo fandi pour artiste songola kenda wapio artiste pakala kenda wapio nzoka makambo ya minene ekomeli actrice na biso Boui Boui. Et quand je dis ya munene, eza vraiment ya munene et que eza elo mo yesengo te otoko fanda te to sepela na ngo to sepela na ngo azate. Et ba comédien pe ebele ba yebi te. Ba fan pe ebele pe ba yebi te. Peut-être à partir de l'émission nanga oyo Nella NG officielle nde bato ebele bakoki koyeba soki pe kosunga tokoki pe kosunga ye.
mais ça grave. Quand je dis grave, c'est grave. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo. Donc on a un message moi c'est monté. Bon, on a la même expression faciale là. Les messages moi c'est monté. Non, on n'est pas venu faire des blagues, on n'est pas venu rire ici, on est venu donner un message qui est très important. Alors je n'aimerais pas continuer. Nali pas ko continuer ko loba te non tu la bino vidéo moko bolanda ndé bo comprendre qu'est-ce qui se passe na actrice na biso boui et puis bino montant bo mona e bo mitu na ba condition wana a jouer ndenge nini na ba condition wana a jouer ndenge nini vidéo ya boui oyo etalisinga ke na tant tolobaki et l'eau c'est qu'on bouleverse et qu'on change en un clé d'œil. Tant au pays qui ça bateau, baya ko finga bateau na ba réseaux sociaux te. Les alaté que pour na plaisir, tout pour te fan parce que moi n'inde toza be tozo yekola. On apprend tout le jour. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? À travers nature, oh tozo monde na nature, n'inde tozo yekola. On ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. Nous comprenons que au koyo kozwa ville okola a quitté. Nazongaka toujours Audrey nakoka mambo na États-Unis ayebi. Na phrase moko camarade na bisa bana koloba. Tant tozaki na homme. Azako loba toujours soki nano kufite. Nzamba sisi no kosala yote. Et puis phrase na lobaka ngo mingi. Na ba vidéo na ngai belé surtout na batu oyo bayaka pona kofinga sila kisita makolo soso abotaka te et nazo s'adresser à travers vidéo na otela bino kala mini te molanda o tant tozozonga na o kenango beaucoup plus na conseil parce que ça mawa qui lui cru qui pensait que ça pouvait arriver ainsi à Boui qui pensait qui lui cru. Nana imaginaki qui pouvait s'imaginer que ça pouvait arriver ainsi. Na boui ko talebo aza santé malamu si kitoko. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout peut changer en un clin d'œil. Gare à vous qui venez insulter les gens. Bon, pas seulement sur les réseaux sociaux. Ceux-là qui insultent sur les réseaux sociaux, ça se voit parce que c'est sur les réseaux sociaux. Mais vous qui avez l'habitude seulement d'insulter les gens, de se vanter. Moi, je suis mariée. Moi, j'ai des enfants. Moi, je suis ceci. Moi, je suis belle. Moi, je suis dans la forme. Moi, je suis comme ça. Vous n'allez pas les prendre pour acquis. Parce qu'après avoir connu la vidéo, on a entier la vidéo, je pense pour changer ma loba. Ma loba, la vidéo pour changer. On a dit cambo. Madame ne changer le rôle ya bijou la reine est changé. Les petits gens on peut te relier les petits. Quand on a hosté capo belle vie, après on a moi déclare. Ne dit va tout ça c'est pourtant va porter parole va comme qu'on décline. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces changements brusques? Pourquoi les boutons? Pourquoi donner des gens du bouton comme ça? Bijou la reine à lobby a changé. Comme j'avais dit tantôt, en parlant du même optique, tu ne peux pas venir te vanter de quelque chose. Parce que quand on regarde la vie d'Irène, qui Bijou la reine, c'est une fille qui avait encore obtenu une seconde chance dans sa vie. Elle avait ses enfants. Dieu lui a fait grâce. Un homme est venu la trouver avec ses enfants. Cet homme a accepté de l'épouser. Ce mariage est parti en film. Tu ne peux pas t'asseoir et commencer à te vanter de choses que tu ne maîtrises ni le présent ni l'avenir. Seul Dieu peut garantir le présent et l'avenir. Suivez cette vidéo, profitez de vous abonner. Ceux-là qui ont des problèmes avec leur chaîne YouTube,
contactez-moi, on va travailler sur votre chaîne. Et ceux-là qui veulent le contrat de promotion de publicité, une collaboration avec Nela NG officielle, sentez-vous aussi à l'aise de me contacter, nous allons parler. Suivez d'abord cette vidéo de Billy parce que je sens que je vais beaucoup parler. Et ensuite, quand je vais revenir, nous allons décortiquer ces sujets-là. Moi, je pense que ce genre de choses devraient arriver pour servir en tout cas de leçon à ceux-là qui, quand on vient parler ici, arrêtez de vous vanter des choses. Ce n'est pas que je n'ai pas dit, dans le but que Bouiboui a ses vantas qui me loko, de makambo et komeli. Mais nous qui avons l'habitude d'insulter les gens sur les réseaux sociaux ou pas, gare à nous, parce que rien n'est acquis. Tant qu'on vit, nous avons assis sur ça. Suivez cette vidéo, moi également, je suis avec vous. Et on revient juste après là. Et puis, on va expliquer c'était dans quelles circonstances. Sinon, si ce n'était pas dans cette circonstance-là, on n'allait pas aussi découvrir qu'est-ce qui se passe avec notre candidat. Parce que toujours, on appelle DiCaprio, on ne savait pas aussi qu'est-ce qui s'est passé. On ne savait pas. Malheureusement ou heureusement pour elle, elle n'est pas passée à la télé pour expliquer. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Suivez-moi également, je suis avec vous. Suivez. Les réseaux sociaux, na kombo na yo, koto boya bouya kufi, koto boya bouyi, a commis aveugle. La nouvelle zozwa oyo, yo moko na matoni tango zo komi la yo, bien que ça maladie, tu dis que si la nango mais tango zo komi la on ni surtout on le bani na soi. Eso sala nga pasi. Esala nga pasi ko mona ke bolungesi na mitema ya bato. Elobi nango se Deborah Maso bolungesa na tira bato mokilete. Mokilesa na elinga eyo kaka bato mutu ana pasi, mutu azo souffrir. Peko basije na bango mukileza na kaka yona no kufito sana soins intensifs ozoluka pema ya koluka bango na kote mpo na kwa na bango bakangi opema ba obenda po okufa bango basepela so na elo nga na tunaka yo ndoki so lingo boma mutu so mutu wana yo ndoki obomi nzamba permettre ke akufa wana yo d'après yo mon pera winga na semu sana na bomi na eza passe elinga nazaka malade na yepo oza mambanzana so zaki ke Marielle afongolisi boîte afongolisi bar asa benangana ya te ngabo mona elongi te so zaki place ya esengo moya mukino ngabo mona ngate na ye parce que eza esengo ya nzambe la likolo na yo ko baksa 1+ po nzamba yo fanga mawa netala nga fama malade na malade na ngaka na otampola ba o ba ochola ba o pe baso prier pour nga baso prier pour nga Nous baso simbayo en fait vision est-ce que c'est que ils ont eu bien ils a moins faible toujours kaka moins faible nana difficulté à mon nini ya bui ngai na kamo yango lelo komona ebongo esengama ya miso na comprendre te naoki yango mabe makasi na miko sola na mwa mukie naoki pasi vraiment pasi na motema makasi to sala malamu to inga kosala baninga mabe te po lobi to ebite naoki pasi makasi mais eloko esalinga esengo makasi ezaki azosolola azoseka moyeso obanalize likambo ezo esika te soko lateli yango susi eloko esalinga mpenza na bombaki yango na motema na ngame na bimisi yango eloko esalinga esengo na omona azoseka nana aseki ado tolia ensemble abeti lisolo tumba pa masumu nde na bu eloko ezo esika te parce que mutu aza nango abanalize yango omoni lo musu abongo mutu musu akozwa eloko wana na age oyo omona akoyoka susi makasi ya mope na tuni ndeni nomona nga nana na omona mena mono muke abetenga lisolo ndenge bandaki ndenge ezalaki na ndenge esaliki ekoma boye bakotia nga na délégation moko boye nakende so na kete eza nzambe mutaboye nakende eza ifi yo mtolongo linga te producteur eza yo te donc soki bandeko bien bato ya famille to pe ni meto bake eloko nyonso esamelaka biso avant esamela biso famille fongola la porte biso basi batia biso déjà bacroix totambola bomela so kota deja na seke ya bato mosusu nayebi te soki liwa ekoma kopesa bato esengo or liwa ezaka eloko apasi na biso bato oyo toyoka apasi na motema mais lelo ekomeli ya mosu omona ndeko akufi
pasi wana mso ko manifester ngo te par rapport na ba makambo belé bana pona ka ya buyi oloba nini te buyi wana moni buyi azana ye donc ezaka nde mutu abelaka azana ye soki ezali kazana mbeto hôpital bongo mona ye te banda koma na situation oyo nzambe asala ye ngono eke o vision soki eza lisusu te soki oza lisusu na nini te fo vision ezala mutu amonake aosomba lipa akolatela mboyo akolata biloko akolia biloko oyo yango nde osala mutu aza na vie epuis par rapport ya mosala na biso soki vision eza te babenga ye ndenge ya otravaille ube ye moko akosala ndenge nini mpo atravaille na chaîne na ye ayaka ye moko te akoma kotambola na mutu pour ne pas que baproblème ezala na nzela basi ampesa aoyo nyonso balingaka buyi vraiment ndenge nkolo azoloba nazalaki na nzala boleisenga te nazangaki ya omela opesenga te nazangaki ndako ya kolala olalisaki ngai te donc c'est le moment oyo bayebaka baninga malamu na ntango ya pasi basunga ye soki Voilà. Vous avez suivi la vidéo. Bolandi Mama Theresia. Bolandi na ba comédien mosusu. Bomoni bino moko nde baosimba buyi. Mutu azalaki na makasi na ye moko. Mutu azalaki na 2000 na ye moko ya omoni esika azokende. Mimi sekufa. Et puis na lire ezokende penza. Ezokende. Bien que na koyoka pe bato, on dirait eza malade moya obwakela. Mais on ne peut pas commencer à tout rejeter sur les hommes, babwakeli. Non, le corps, c'est le corps humain. Le corps a ses réactions. Parfois, il y a des maladies héréditaires. Parfois, il y a des maladies qui prennent le temps pour se développer. Parfois, il y a des maladies. Mais le quoi, biso en Afrique. En Afrique, maladie naturelle les alaraté. Qui moutabeli peut-être parce que dans sa famille, peut-être na gène wana ou ça là qui batu babela barème. Parce qu'ils ont un jeune monstre, ils ont une famille. Moi, j'ai vu une famille ici en Afrique du Sud. Bakoufa bon. Papa Koufi, 2 bana bakoufi. Parce qu'ils ont une maladie génétique. Ok. Yo gène na yo moko ils ont détruire nzoto na yo moko. Ils allaient. Ma famille touta, ils ont une maladie diabète, ils ont la famille moko ba on qui document il paraît diabète intellectuel on ne sait pas mais on a comprendre le caca à travers vidéo tant qu'il n'a no kufité nzamba si sur saloté yana mutu nsusu mona za bien Reine Elisabeth. Ouais, il y a reine d'Angleterre. Ndenge to kaka kufa na cancer. Na cancer. Eza na ba malade mususu ata soko za na mbongo na yo. Tango yeboye. L'argent ne peut pas guérir cette maladie-là. Isaka intervention ka ya Nzambe. Par là, je vais interpeller Davina. Au sujet wana ndalobaki yango clairement nga kutu na botaka na koswana te na bato baza na bandako te non swana banda leo na ndoswana kana bato baza sui na ba facture mama quand je prenais les exemples de gens sur Nathalie mariage à Dacosta. Il y a une dame là na Mbanzangongo. Azaki alingi garçon mon boy. Garçon autant Azaki étudiant,
Nga tanga mbanzango tanga na mbanzango na ika mbanzango. Garçon wana tanga azalaki étudiant, azalaki na mwasi na ye, azalaki na médecine, ye kotona économie. Parce que na mbanzango ezalaka ika mbanzango na ika kisantu. Ika kisantu ezalaka médecine kaka, kuna bazalaki ebele. Ika mbanzango ezalaka économie, droit, lettres, etc. Ika mbanzango. Na polytechnique, des histoires comme ça. Na agronomie. Ika mbanzango. Garçon autant azalaki étudiant, na fille wana o ya kisantu. Elle était toujours là. Tellement médecine et la kamakasi. La fille avait beaucoup soutenu en tout cas cet homme-là. À l'époque, Nino yo Tigo yeko s'installer na Mbanzango. Ba garçon loka bazaki na économie, bazosenga pe batu ba postuler pe par la grâce de Dieu avant que toi si sa classe. Garçon wana ba recruter. Fille wana oya azaki na kisantu asepeli, gloire à Dieu. Mobile nanga azu musala nga na médecine et puis année prochaine aussi ça avant 6 je crois que ma première licence on a plutôt G1 y deuxième mais fille wana moi si nae to yebani depuis matadi azaki ba ene na biso depuis matadi yeba ki pe garçon na kazaki mobile nae parce que bazaro kutana na ba congé donc to yebana ki vraiment tanga zipe musala nabumbika kombo na ye utanga banaye koya lokola nga na komeda ya kotanga na G1 abanaye koya kolala epa na nga na chambre na nga na homme na nga place azalaki kofanda asepeli pe tofete pe mobala ngo mpe azalaki asali bazwi pe na mosala asepelisi pe mwasi na ye esili et comme ça là que mobile a tellement travaillé qui bien la deuxième licence a travaillé sous bien une année après médecine et où mais la je rappelle mobile on va comité na Kinshasa donc ba mité na Kinshasa mbala comme Kinshasa kuna alingi fi mo boy atisi na système puis on peut pembe et tout et comme ça que grande sœur na biso quartier wana aye koyo kango pendant kazaki na Kistanto kuna ye kosala moto aye kokende Kinshasa akotifi yango na mobile na ye esala ye vraiment désordre mais mobile yango aboyaki vraiment mwasi oyo akisantu te mazalaki kaka na ye aza pe na mwasi wana pe ya système kuna parce que mwasi wana ya système malgré azalaki kotanga na Kinshasa ndako na bango ezalaki na Mbanzango nzamba aye kosunga mobali oyo akendeki Kinshasa wana na Kinshasa aye okoma cadre munene kaka na même société wana ya Tigo je crois bamatisi ye grade bazongisi esuka Mbanzango ntango bazongisi Mbanzango fille wana mpe asisaki daya na système azongi Mbanzango bango nyonso bakomi na Mbanzango wana biso tozomataka ba classe ya na biso mpe ya médecine kuna bazomataka je crois 3 ans après nga akomi je crois na première licence mobala ngo na musala bakomi kosenga ye abala fille wana o bakende kozwa na oya ya système ana mobala alingaki pe mwasi akisantu tanga azongi Mbanzango soki mpe ezalaki bacamarade soki mpe ezalaki famille en tout cas wana nayebaka te bakepa nganga na kisantu bamemi na photo pourquoi naoloba bakambo po fille wana kufa bamemi na photo ya mobali yango epanganga nganga seli bango kisi mobali awumeli te abali fille wana ya système nde feti bakendeki kosala basali mariage esili victoire baki ofeta yango na boîte de nuit
akotaka libala te akoti libala biso mpe tokoti deuxième licence classe mpe esili nazongi matadi eye kosala ke nazalaki na bapetite sœur nanga efalaki naya koinstalle bango na kisantu ntango naya kokende Kinshasa na babenge fo naya koinstalle bapetite sœur nanga bazwaki diplôme d'état moko efalaka tanga na ISTEM kisantu oyo efalaka tanga na ICA kisantu grande sœur na biso wana akoma déjà na année terminale et zelekaki je crois 2 ans donc on a 2 ans après naya kozonga lisusu na mbanda ngo kisantu eza vraiment musika te banavete wana fille wana azozwa zemi te grande sœur na biso wana pa sisi na ye nzambe aye kopambola ye azwi mobali na ye mosusu mobali yango kutu ya professeur ya université mobali yango aplikele ye tellement azalaki mayele grande sœur na biso wana bavoyage na otanga pays te bato ebele so bayoki lisolo bakocomprendre bakei à l'étranger mwasi aki lokwa étudiant na mboka mosusu kotela bamultini mpo banda ependa kodistingue fille wana kende ya koluka na kisi ngai nafanda ye na kisantu mandosa banavete ebele presque une année nakenda kisantu nazongaka mpo baliki bazalaki nde faye nalanda bazalaki na première année mobali yango baye komite sikoyo na kisantu mpe aye kokoma voisin ya bapetite sœur nanga na ndako mpasa banda ya kofanda na mama moko mpe azalaki wana to banda mpe kosola bien ye kosala ke bapetite sœur batikali na bango mpe na kisantu nga mpe na continue makambo na nga naye kosala ke nande mpe na balaki naye koya pa Afrique du Sud je crois na 2019 wana nasi naboti déjà mapasa na nga tosola na mama oyo azalaki voisine ya banani na nga wana ayebisaka oyebi ke tel akufa mwasi ya garçon wana abi akufa akufeli nini na bandi obetelanga lisolo avant bala azwaki foto mobali wana amemi epanganga mobali bakanga mobali korenouvele contre epanganga efalaki mwasi akendaka kolalaka na nganga wana abanda mpe kolala ne bien moyaso azemi ye mobali ya ndako eza te mobali ya ndako patikala mpe koremarke eloko balali na nganga wana 3 ans après 3 ans mokongo mosusu ake mpo balala na nganga aokike nganga akufa ntango azongi na ndako alobi mpe eloko te mpo nganga yango mpe azalaki na kisantu quelques jours après libumu mwasi wana ebandi kovimba libumu ezovimba bamemi ye bopitali nyonso malade ezomonana te na libumu ezosala nini ezovimba ti baye koluka basalisi na ndenge ya bokoko nde na ndenge ya bokoko baye kodécouvrir akendaki epanganga bayebisi ye libumu wana ezovimba wana eza makambo oyo aza nango ifo aloba soki alobi nde aobika malheureusement ayaki mpe koloba ntango alobi malheureusement abikaki te na mobali yango oyo akendelaki nganga ti lelo aza na ye envie ye fille wana akufa eloko moko te ezalaka aki awa bino bato boyaka kofinga bato na bareseau sociaux boyaka kofinga sila ya bota te makolo soso wapi mundele na bino boyebi vi ya motu te davina bosala très attention eloko moko te eza aki na mokili tu peux tout perdre quand je dis tout c'est tout en un clin d'œil esali ina nete fille wana libumu evibi tina nde akufi na ndenge atubeli akasiaki so akepanga akangi mobali ya ofanda na libala na ntina suka alelisi moninga nzoka ezalaki destine ya moninga akenda lelo aza na mboka mosusu na bongo ntanga kombo bato bakokomprendre eza lelo mo te basevantaka nango ozovante yango lelo ekomeli buyibui
aza bien te santé dérangée. Parce que bozo mona nde bazo simba e. Babia omona presque te. A fini peut-être cause à l'aveugle. Mazalaki na misu na e. Misu pe ya kitoko. Misu minene ya bien forme bien. Ba forme ya misu moi ça Toms. Forme moi ya misu moi ça très sexy boy. Très belle. Mais lelo. Nzoto nyonso eza. Mais éclaireur eza esuste. Bino atu beaucoup musaki. Ngana bota. Nana bana batanga en États-Unis. Ils ont senga inanité. Au moins na nous perdre. Ils senga 2 ans, ils senga 3 ans. Toujours que l'homme pourra quitter. Il n'a pas déjà, il n'a pas bon. Maman, au tchabilo mona mai bote fond ebele et dindi. Au tika le pays yolela. Au tika bilo bo na magasin eziki. Au tika le pays yolela. Par là, il faut toujours que le par la grâce de Dieu, hein. Nzamba salinga grâce, c'est par la grâce de Dieu qu'on vit. Cette vie-là ne nous appartient pas. Et on a le bas toujours. Kabilo retourné dans ma boumou, na biso des aya biso. Kabilo retourné dans ma boumou, na biso des aya biso. Le reste des aya biso te po o tolera na ma boumou so lelo kufi okende na otina kunda. Mais o yo l'été, o eza libanda bo ya yote. Donc toujours il faut qu'on remercie à toujours Nzambe. Oya osunga bui asa Christ na biso. Osungi. Tout le monde a le DiCaprio azo lela. Awumi na malade. Vie eza quitté. Émission eza émission moya sensibilisation. Watma lekisi ko finga ko vanter ton midi pourquoi? Ko vanter ma vie, ko vanter biloko, ko ma parents. Les gens aiment bien faire ça. Ils aiment bien. Mais baza na pouvoir wana te ya ko garder onzala ya bango na suka. C'est qui fait mal. Beaucoup de courage à sa famille. Beaucoup de courage en tout cas. C'est vraiment une triste nouvelle. Parce qu'ils appellent un acteur moko a comment pas aveugle, acteur à Caleb. Qui est là comment pas aveugle à mon arrêt susté. Donc viro basculer en un clé d'œil ma comme nyoso pe a vie no peut changer en un clé d'œil. Chaque jour est angolo. Chaque jour c'est un sujet de louange. Ola la kola mokeza bitité. Maman Blanche a koufa loko aliseki. Lelo tombé te solution na été. Tous ces vantana bilo côté. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Tu as besoin d'une collaboration, de publicité entre Nella NG officielle et toi, contactez-moi. Tu as un problème dans ta chaîne YouTube, tu veux qu'on fixe pour toi ou tu veux un coaching de ma part, Nella NG officielle est là pour vous assister. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye! Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.